Kinshasa na biso réalité ya bana kino République démocratique du Congo mokolo ya lelo eyambi président Botswana oyo ayaki kosolola na homologue na ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola président ya RDC pe président ya Union africaine masolo na bango salamaki mokolo ya lelo na palais de la nation basololi bakambo ebele dossier bozali kolanda na édition ya lelo rentrée parlementaire et salemi na chambre haute pe chambre basse ya parlement ya République démocratique du Congo na Sénat Bahati Lukwebo abeti c'était sur sortie à gouvernement côté na Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga a lobby de opposition et kozala bongo bien respecté bakosala musala bango selon la loi peut annoncer ba réforme électorale surtout abeti c'était kolobaker ba confession religieuse et l'ongona société civile ba pona noki ba représentant na bango na seni po bango nde mutu bazo umisa po tozo élection na retard UDPS qui basa parlement ya parti c'est-à-dire Conseil national basala kibogo ouverture ya session parlementaire na bango week-end et uti koleka bokola da ba détail na édition ya lelo nazali esengo ya ko présenter bino lisusu KNB News boyebi malamu ke o ezali première chaîne de télévision o ezali ko pesa bino ba information en continu kasina lingala depuis basala TV nanu esalamate ya liboso biso nde to bandi yango et puis bozo sepela na biso makasi 12 personnes bakoufi na Beni mokolo ya dimanche na attaque ya ba rebelle ya ADF et sali pasi souci pe bawa bolanda reportage ya Nathan Siata. Au moins 12 civils na kati na bango bana basi 4 ba bomaki bango à coup de machette lors ya attaque moko et salamaki ya ba rebelle ya Allied Democratic Force ADF na butu ya dimanche 14 mars 2021 na commune ya Bulongo na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Ba source locale ezali confirmer que incursion ya ba rebelle oyo esalemaki na minuit. Ba saya oyo ba ciblaki selile ya Mutilipi le long ya route Beni Kasindi. Ba combattant ya ADF oyo ba bukaki ba porte ya ba différentes maisons pe ba bimisaki ba famille wana libanda la plupart ya ba victimes oyo ba bomaki bango libanda ya ba parcelle na bango ndenge ndeko oyo ya société civile locale azali ko expliquer. Alobi boye intervention ata mon côté à armée et salemaki comme attaque yango et salemaki na Seambula donc ba koye ko komate pe batu oyo bazalaki à la merci ya ba rebelle wana ndenge ndeko oyo kasali ka pepela azali ko témoigner azali président ya société civile ya Bulongo alobi lisusu ke ba bien ebele ya bandeko oyo ndeti biloko na bango ya ndaku pe ba bibwele oyo babokolaka ezalaki emporté na ba rebelle oyo ezali inyama attaque ya ba rebelle ougandais ya ADF na commune ya Bulongo kutu ba États-Unis d'Amérique bazali ko considérer que rébellion oyo ezali na partie est ya République ezali désormais lokola force terroriste moko pe bazali ko qualifier yango lokola Daesh na République démocratique du Congo. Ba tuerie ya ba civil oyo ezali attribué na ba rebelle ougandais ADF ezali ko s'enchaîner chaque jour na ville ya Beni. Au moins 10 personnes lisusu ba kufaki na ba différentes attaques depuis le 10 mars. Attaque la plus meurtrière oyo salami ezalaki enregistré samedi eleki na village ya Kalalangwe esika pe 5 civils oyo na kati na bango ba malade bazalaki misatu ba bomaki bango na structure moko sanitaire ya place na yango société civile azali toujours ko interpeller na ba konzi ya mboka ba activer processus ya accord de paix oyo bazali ko signer ba groupe rebelle pe ba sala suivi na yango po ba massacre oyo esila na partie est ya République démocratique du Congo ba lembi chaque jour bato ba kufaka lokola ba mpese ezali pasi pe ma ba konzi ya mboka bo sala quelque chose pour ba massacre oyo ya est esila Kinshasa et qui partout. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambi homologue nae Botswana oyo ayambi comme président de la République démocratique du Congo pe président ya Union africaine bolanda ba détail na reportage oyo. Président de la République ya Botswana, Dr Eric Masisi yakomaki lundi 15 mars ya lelo na ville province à Kinshasa suite ya visite moko de travail na homologue na ye congolais président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
le président en exercice de l'Union africaine. Ayambamaki na délégation officielle aux Ezalaki conduite na ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Marie Tumbanzeza. Kolongwa na aéroport Yantili, Azalaki conduit na palais de la nation wapi. Akutanaki na président Félix Tshisekedi pe bazwaki mwa tango mulai ya masolo. Yakoyeba ezali que président Masisi Eric azali pe président ya Troika ya organe ya SADC o ezali chargé na coopération politique défense et sécurité. Ayambami na RDC na cadre ya coopération bilatérale na ba différents domaines et intérêts communs entre les deux pays. Ba partageaka ba valeur commune ya fraternité solidarité na kati ya communauté ya ba pays ya Afrique australe ko bosonate que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali pe président ya exercice ya Union africaine donc bakosola non seulement makambo etali bamboka mibale oyo bakosola pe makambo nyonso etali Afrique mobimba mpo na intérêt que Afrique na biso ekende pe liboso. Kinshasa eleki partout. Le 15 mars, rentrée parlementaire, il y a tous les enjeux. Normalement, Balobing et Sengele votamé pe gouvernement et Sengele zala institué na session oyo côté il y a Bati Lukwebo a fungula ki pe session malamu mboso ko de ko pe côté na ye alobaki makambo ebele ba détail oyo salemaki kuna pour na reportage ya Naomi Mpila. Session ordinaire. Lundi 15 mars, il y a l'élo et Zalaki ouverture de la session ordinaire il y a mars na Sénat et l'Assemblée nationale. Les députés et les sénateurs vont retrouver chemin au palais du peuple s'il y a quelques semaines de repos. N'abangé le cours à l'investiture et à nouveau gouvernement et aux la semaine la réforme publique pour la bonne na bongo. Na discours na président et Sénat Modeste Batu Lukobo a le bel mingi likambetali social et peuple congolais. P a télé bon ba détournement et ba dernier public na boye a encouragé l'initiative du président Félix Tshisekedi na état le lutte contre le détournement na ba corruption na mboka na biso na nzela ya inspection générale ya finance IGF aux allez continuer pour ça la mosala na ngambi ya parlement wapi ba député pe bazongela ki ba activité na cadre ya session en mars mokolo lelo président et chambre basse ya parlement Christophe Mboso abandaki na ko saluer mémoire ya député Henri Thomas Lokondo o akufaki na Afrique du Sud mikolo leki na même occasion Christophe Mboso Kodia a invité ba chef spirituel ba désigné ba représentant na bango pour na CENI. Président du Parlement congolais a annoncé que session est allée beaucoup plus axée mingi na oitali ba réforme électorale na Boende a bengi ba leader ya ba confession religieuse ba tika égoïsme pe basala nyonso pona ko désigner na impartialité nyonso ba tumalamu po bazala à la tête ya CENI ce qui lelo élection commune na Mbutumbutu ezali pe mingi po bango baboyaki kosala élection ya président ya CENI tango ezalaki occasion kasi lelo bango moko kaka batelemi mpona kolobela likambo etali élection yango esengeli balongola égoïsme mpe bavote bacandidat ya malamu mpoko baréforme ya baloi électorale esalama mpe CENI ezala constituer le plus vite possible mpo nyonso etambola kitoko. Session ezali kocontinue mpe bapoint ya ndenge na ndenge kozala débattu. Kinshasa eleki partout. Parmi les rares partis politiques aux parlement et à parti, c'est-à-dire pouvoir et à base, Conseil national, il y a eu des pestes qui bassent à la qui session na bango, il y a mars, président Franck Makaba, né à Salaki Ango, les Kanaki Nengeni ba détail. Dans le reportage, il y a Héritier Lukoji. Et Zalaki la présence, il y a président AI à parti Jean Smith Bidjanou, directeur et cabinet président national Augustin Kibasa Maliba. Edouard Makumbwila, secrétaire général ya parti Séraphin Oumba, nde mokolo ya samedi oyo sous la présidence ya François Makaba, parlement ya UDPS Kibasa basangana ki na siège national à limité pour na konfugula session parlementaire ya mois de mars oyo ekozala na ba ndenge na ndenge pamba te situation politique ya République démocratique du Congo eza ya koningana eza na moto ya danger. Après ouverture ba député na ba sénateur pe ba membre ya conseil national à partir UDPS Kibasa ba yokaki ndenge président Makaba a salaki ouverture ya session ya mois de mars. Bon, session ya mois de mars yomo koyebi tozali conseil national les ali parlement du parti parlement ya UDPS Kibasa
objectif na biso ezali ya session ko contrôler fonctionnement il y a différents organes il y a partis tozali na secrétariat national na ba structure de base net JDPS FIDPS to ko contrôler ba structure na nyonso po esala musala ndenge sengeli ko mobiliser ko sensibiliser ba membre na biso nyonso po bakoka ko soutenir action ya chef de l'État pour na peuple congolais et koka ko se trouver sourire bayebisaka biso tozali pays riche mais to vivre yango penza te to lingi sikoyo to soutenir ba action chef de l'État pour na tokoka ko retrouver sourire yango wana to sensibiliser ba combattantes na ba combattants ya parti na biso IDPS Kibas toza ko senga ba honorable membre du conseil national bazala dynamique bazala toujours présent pour nous répondre à la tâche ya bango. Vous voyez que la parlementaire du parti ils allaient faciliter. Il faut que vous allez attendre ils ont un texte que senga to analyser, ils ont un makambo to senga to analyser. Il faut bazala pour na nini musala et ko kende liboso. Donc il faut bazala discipliné, bazala toujours à temps, bazala toujours vraiment disponible pour que musala et ko kende liboso. Structure oyo ezali na objectif ya ko contrôler exécutif ya parti oyo ezali secrétariat national na conseil national balobi kozwa fonction to pe kozala cadre na IDPS Kibasa ezali bongo charge et non privilège, c'est-à-dire contrôle parlementaire et kosalema na ba secrétaire nationaux to pe na batu nyonso bazali na exécutif ya parti kasi bazali kosala musala bango malamu te tout oyo politique ezali kosala na niveau mikolo pas maté objectif ezalinde 2023 parce que IDPS Kibasa et le mona candidat éternel Fachi Beton bazali ko banga élection te kasi bazali ko bangisa déjà pour basi bakoti banda kunyoso pe République démocratique du Congo mobimba eza déjà ya kokanga to kende tozonga e ko inda mabe na IDPS Kibasa o bozali ko mono yo oui. Beltexco allez continuer à servir les Congolais. Ce qui au somba biloko ya solo na Beltexco yoka ba adresse OEP Sami Awa. Est-ce que somba ezali partout. Dans la wenza matete. Oye pas distributeur na biso ba bengi papa succès Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Ozali na maman ba bengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na somo Beltexco ezali. Oye siko na wenza ipen okuta mama konde azana ali distributeur à Beltexco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Beltexco ezali. Oye na wenza ya bandana ba benga wenza mula okomona magasin na biso ya Beltexco ezali wana. Ba distributeur à Beltexco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Beltexco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté. Vous allez na distributeur na biso moko kuna comme na yesele muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Beltexco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Les journée internationale il y a droit ya ba consommateur c'est-à-dire biloko sombaka ba droit na yo za la nini est-ce que awa na République démocratique du Congo tozalaka na ba association ya solo na lobby ya solo ya ba o ba défendre ba droit ba consommateur to éviter kasi bolanda ba détail na reportage oyo ya na omimpila. Chaque année, le 15 mars, Mokili Mobimba est célébré la journée internationale il y a ba droit de consommateur, protection et ba consommateur ezali au cœur il y a ba action il y a DGCCRF yango ezali pour la s'assurer na respect et protection économique il y a ba consommateur. Sécurité et conformité à bas produits et bas services et s'engager à la respecter selon bas règles et à concurrence. Attaque ou bas produits et alliés bien à marché et s'engager biloko ete kama natalo malamu pe ezala biloko ya qualité. Yango ezali ko intervenir na bas secteur nyonso ya consommation, produits alimentaires non alimentaires pe bas services. Na bas stade nyonso ya activité économique, production, transformation, importation pe distribution. Quelle que soit forme et commerce et singeli droit à bas consommateur et à la respecter yango journée à l'élo et ali accès mingi sur contrôle ya biloko nyonso ezali sur le marché et singeli OCC na mboka na biso
et travailler mingi pona koyeba biloko nini ezali kokota pe nini côté que la population pona kobattre la état de santé na ye tolobaki le peuple d'abord pe état de droit ezali pe na cadre ya consommation nini peuple congolais e consommaka esengeli mingi toyeba ndenge ya koproduire localement pona kokonsome biloko ezali frais pe bio ole kozwaka biloko oyo utaka libanda etonda ba formol biloko ya ndenge na ndenge la population congolaise mobimba na cadre ya journée ya lelo esengeli na biso nyonso totelema tolona tobongisa environnement na biso po tolia biloko oyo ezali bien pour la santé. Un bon entendeur, Saline. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News TV Nabino Yaliboso awa na Kinshasa pe na République démocratique du Congo. Oyo ezali exclusivement na Lingala, c'est-à-dire nyonso esalamaka awa na Lingala, ba émission kitoko esalamaka na Lingala. Politique lokola ezali kotoka to sali bino émission ya kindoki politique mokolo lelo bolanda ba extrait nango epai ya Naomi Pila na Nathan Siata. Selon Bino, réforme il faut à la wapi et si kanini et puis qu'on soit combien de temps? Merci maman journaliste. Au moins na gestion de tout tous na trois sortes de projets. Tous en auto bengaka à court terme, tous en auto bengaka à moyen terme, na auto bengaka à long terme. Donc na siko immédiatement awa na yo to na to tangela yo na seni loi électorale. Yo zo mona ngo eza malamu to ko mona tumso mona peuple a voté na ye, peuple a voté mais tout à l'heure na simane Cyprien na cha mwasi na ye, Cyprien misa tout mona na ye. Yimoko azali tiki na ye. Mais non pas répéter mais te to yorubi réforme, c'est-à-dire que tant to sala ki loi. To kanisa ke te to chabu mais tant to moni ba abi. Yo okolobe pekisa mité yo bi bato musu bazali peuple a yebiete, peuple a voté par exemple monsieur X. Alors monsieur X a tiki mwasi na ye. Tu vois mwasi wana ou bien mwana wana sala de campagne ta yebi peuple, il va travailler pour le peuple. Unité nationale et Tata Mobutu que to sangana bomoko poto luka intérêt ya peuple congolais que mboke ke liboso madame soki batona bazo welela ba poste c'est-à-dire ba yete pour intérêt peuple congolais ba yete kokota na vision ya Félix Tshisekedi Tshilombo mwana yankoi c'est-à-dire ba yende na ba oetali ba parti politique na bango na ba famille biologique na bango. Solo penza na kawana ni faut ça na batu nyonso wana. Il faut pas kota kana vision président de la République. Parce que d'ici 2023, ils vont s'approcher. Élection ezali. Le président Félix Tshisekedi mutako battre yé na 2023. Ils vont tata Nzambe. Parce que Félix Tshisekedi azali aimé d'abord chez moi. Na la grande province de l'Équateur alingani mingi kuna balingie makasi PRDC mobimba bazo linga Félix Tshisekedi. J'espère que vous avez un bilan pour présenter un peuple là. Na ebisio président Félix bilan est positif. Ba papa ebele atiki mbongo te na tongo kasi na poko akuti soso a lemboliti misapi. Est-ce que c'est normal? To mituni bolanda ba détail na reportage ya Beni Mambi Peggy Lunga. Lelo na Kinshasa ba couple belé et koma na ba problème autour ya mbongo ya biloko. Ba papa ebele ba tika ka mbongo ya biloko na pashi. Ba misusu ba pesa ka raison que mbongo ezate. Na yango mutuna etuna ni boye. Papa otiki mbongo ya biloko te. Mais ozongi na ndako kuti mama alambi. Ukolia tote. Boisi azali, si boisi ateka kakasi. Ndio yala yaki otala ye. Kozala ba relation. Boisi batikile boye loko la kolia. On a ebi que tozala famille belé, un petit papa bango bafute mbonga ndako bapese ya lia. Tango musa bafute ba nyunga sombi biloko tolie. On a soya na ndeko mama mbonga tole. Bafute ina tuna. Ekili. Komisi igani bale. C'est que moi c'est ateka. On a répondre à vous. Ce qui m'a dit, moi ça de m'arrêter à Tekakate. La coutie à l'ambisoso dans l'intaba, la coliate. Pour la continuer de bon moment, c'est que moi ça Tekakate, et dit que moi ça n'a qu'à Teka. À quoi ça n'a pas été nango. Mais ce qu'on fait dans Kanandako, la coliate, on a la coliate, on a l'aïe. Bon, on a la bimine à Tongo d'habitude, n'a pas Garambon à Rolia Nandako. Madame n'a pas débrouillé à rater, à dépendre de Nangaï.
tant que na bimi na tike loko te bon eza na basi mosusu aza na baéconomie soki otira mwa 12 000 15 000 akolongola mpe ba 2 000 aotisa mopanzi abombaka mwa quelque part ekokoyede peut-être ozangi ye par obimisa yango asaleli mais mobala normalement vrai mobali tant que otiki eloko to oke mosala oye okuti soso to mipandi to ngombe na ndako normalement ava ozwa biloko wana bandokolia il faut yeba euti wapi mbongo otikaki te mais soki alambi soso ngo azwi wapi oyo okuta soso mais edépendaka na basi mosusu okomona mosusu noko na biso alekaki awa atikaki mbongo ndenge wanye noko alekaki te peut-être alamaka mne libanda infidélité mais vrai mwasi soki alambi boye ntango yo ye oyebi kotikaki eloko te c'est normal ye moko mpo banarespecte lisolo ando baki non papa moni mwa 3 000 moko pambe opesaka na longolaka mwa 2 000 mwa nini ekisaka mopanzi me mwa moke nazali nango namoni boye bana bazala nzala eza te nde nabimisaki yango moni esenga tokabola moke mwa ndambu natiki mpo na yo yango oyo me ekopesa ngai kokamwa natiki mbongo te nakuta soso na ndenge nini epuis olie yango yo mpe mobali ya jare nini otuna te esika euti olie kaka po eza biloko ya kolia olie kaka il faut oyeba destination ya soso wana euti wapi ezalaka te ava batinda koyebisa ngai ke ndeko tela kotindelanga mbongo jamais mobali abengami mobali foza na suivi okoki kolia biloko balambeli yo kaka yo okuti olie te il faut objectif mbongo euti wapi biloko euti wapi ndo kolia okolia ka bilialia wana eza gera mobali te akeba mokolo mosusu bakolia bomoi na bango d'après ngarigo nakolia yango te mpo natikaki mbongo te mbongo ya kindumba nakokolia yango te nakokolia yango te nakoyeba na moto atini mbongo sanga donc nakolia te mpo na sanga donc na biso bamibali ko soki ka obana olia biloko masumu okokufa ndoki papa soki okuti biloko na ndako na yo malgré yo otikaki mbongo ya biloko te luka nanu oyeba sosi ya mbongo wana mpo basi mosusu basalaka ekonomi to akoki mpe kozwa mbongo epai ya famille na ye donc sosi ya mbongo ekoki nango mpe kozala ya mabe te ça ne sert à rien otirer ba conclusion na ndenge na yo moko Kinshasa eleki partout. Est-ce que c'est normal que couple bosi boboyana kasi bosala na ba cadeau tobiki li question na bolanda reportage ya Pegilunga na Beni Mambi mikolo na mboka na biso ba séparation ya ba couple eza à la mode mingi epai ya ba marié to pe epai ya ba célibataire ba misusu bakabwana me ba garda moi relation moko ya malamu basololaka na ba réseaux sociaux to pe bamonanaka na bango na yango micro ya KNB etambolaki mpona koyeba soki ezali normal que couple oyo esi bakabwana me bakontinuaka kopesa na bakado mpona ngai namoni yango eza malamu te parce que cadeau ezalaka reflet ya motema jamais moto bokabwani na yo bokopesa so bakado yango biloko tobengaka bakado presque empoisonné eza vraiment empoisonné te mais eza presque empoisonné parce que moto wana bozana ye lisusu te okoki kosunga ye me na canal mosusu soit yo mibombi peut-être olobi te moto wana namonaki ye façon na ye mikolo naomona yango bien te okobenga soit camarade na yo ozwi cadeau wana opesi pa camarade na yo a transmettre pa mwasi wana d'une part pe bon wana eza na cadre mobali azopesa cadeau pa mwasi dans la sens wana parce que eza ozo protéger mwasi parce que mwasi wana aza déjà na engagement mosusu et que na ndako aza wana tribu ya mobali na yo oyebi yango te oyebi te que tribu wana elobi nini par rapport ya cadeau ozosala wana oyebi yango te ata bombo eza cadeau euti na motema na yo mais tribu wana elobi nini par rapport ya mwasi oyo azwi cadeau na ndako ya libala na ye. Alors pour protéger mwasi wana cadeau ebimaka ndeko na yo bien camarade na yo bien nani mutapesaki eno yo pe obendi pe ndeko na matoi aloba te ka yo ne mutopesi ye parce que so alobi bongo ekoyeba na kaka c'est juste pour na protéger mwasi wana par rapport ya tribu na ye. Non, c'est normal te so moto bakabwani na chéri na ye bopesa bakado pwani si bokabwani sili soki esengi ki oyede baza na problème ayepa na yo asengi oyede na mwa quelque chose ozali koki koyede mais na niveau ya cadeau te cadeau eza su bien te oui kasi relation yango wana esali na yede ta mosu aza malade azangi mbongo mwa mokosomba kisi nakoki koyede napesi quelque chose na oyo nasombele mwa osaki nasombela ye lipapa non wana
Ouais, ça bien été. En réalité, nakoloba normalité ya likambo yo za retourner za na ba secret caché na kati. Couple bakabwana po mukile mona bakabwana. Mais tant qu'on continue ko pesa bakadonga na lobaka bakabwana te. Pourquoi nako kanisera bolamu na muto na kabwana na ye? C'est que moto bolingo na kati esa nini? Ezo pela. Et pour nga na koloba mabeto malamu eyebi bango de osa makamna bango. Mais ce qui tombe bakabwana ka mwasi pa kenda ko pono ya mobile musu mobile pa pona ka mwasi mususu. Bato ande bakomi na danger. Bakomi na risque parce que à des fois bakado ya pesa libana na kata ndako za répéter. Et ngelo bakyo après ko kabona na bango moko sima muninga mona que non il fallait pas tout ça là tout. Mais vu que des fois mukile mona ki que to balani yango conseil to koloba soko za na engagement mususu. Koko tsara ba bêtise mususu parce que au salinzela mususu oyo sio ponaki. Olobi na mutu yende. Et par après, on monte à la rétro, au rétroviseur. Et c'est le roi qui t'a créé une instabilité dans le foyer. Mais c'est que bakabona na bangote. Couple basi bakabona netinga boye, moi sur na kaboni na ye. Naza sur na we ayete. C'est que ça comme na mbale mususu, c'est que moi si wana, hein? D'autre part, yena mbale wana bakutanaka. Ana kaboni na moi si na kozane na ba report pour ni. Surtout kaboni déjà kala. Te ki camarade amour ezalaka te parce que soki amour ezali bakabonaka te. Soki ki camarade ezali c'est que amour ezali. D'où soki amour eza susu te c'est que bokaboni. Conseil na opesa na bandeko na ngai. Oh eleka. Le présent, c'est le présent. Moi si elingi lelo wa mwasi na yo. Oboleka ekabona ata bobota bana aza susu ya yote. Boyeba que après l'amour ezalaka guerre te kosungana tope kopesa na bakado ezo dépendre na genre ya relation oyo bozalaki nango tope lisusu genre ya séparation na bino po relation bagardaka yango po toyebi lobi te tokoloba que kado eza mabete na oyo azana nous célibataire to azana engagement te soki aza déjà marié eza bien te po ekolukela ye ba problème na couple na ye to pe na relation na ye. Kinshasa eniki partout. Dans le cadre du championnat national, il y a l'Inafoot équipe, il y a AS Simba et Longo, na équipe il y a RCK et Salaki nul. Il y a 2-2, Mokola Lobby, bah détail, na reportage au signé Nathan Siata. Association sportive Simba Club ya Kolwezi na province ya Lolawa, Salaki match nul il y a 2 buts partout face na Racing Club de Kinshasa, Mokola dimanche au 14 mars 2021 à stade Dominique Dior. Na match yango ya rebondissement Racing Club de Kinshasa nde afongolaki marque en premier grâce na Ngaba Mukuba na 16e minute. Kasi avant bakene na pause soit na 39e minute ya jeu Bapoulet ya technicien congolais ya RCK qui a divi la Zico ba ko alourdir score na nzela ya Mabiala Kinkela na 39e minute. Na retour ya ba vestiaire AS Simba Club ayaki ko réduire score na entremise ya Sedoum Poyi na 49e minute et sengaki kozela na 56e minute ya jeu pour na komona bakamika ba refaire retard na bango na partie oyo grâce na Alidor Walema. Pour na rappel match oyo ezalaki inscrit na compte ya championnat national ya Vodacom Ligue 1. Kinshasa et l'équipe partout. Benito Dissaladji Invita, il trouve en profondeur. Foura peut-être pour le 3e but. Vous avez bien qu'on a Kanbe News, il y a les logos continuent qu'on a sur la chaîne partenaire. Nabaraka tous les cas, on a 20h30 P 10h juste. Na Show TV 18h30 P 11h45 na Epic TV. 19h35 P 14h juste na Magic TV. Tous les gars, on a 19h35 P na minuit juste na Access TV. Tous les gars, on a 20h30 P na 8h juste na Wemsa TV. Tous les gars, bongo na 22h20 P na 13h30 Kalamingité na sensation. Tous allez démarrer déjà à partir de 9h P na 21h. Beau
s'abonner et na chaîne YouTube KNB News pour rater et le côté équipe ya ba professionnel baza aussi la binoka musala ndenge musala et salama ndenge TV zalaka na caméra oyo to zalaki bongo na Alpha Mulenda na caméra oyo ezalaki bongo Hervé Zaka côté à régie Timothée Kaimbazaki na pointe nazalaki très bien assisté na Naomi Mpila et puis côté post-production réalisation et supervision Nathan Siata a Simbaki Masolo tolo balisusu nini awa biso to saka musala posa nanga tokuta lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino